Alors chérie, c'est quoi le problème? Esther, j'ai un petit souci. Un petit souci? Mais je suis là, explique-moi. Tu sais, bon moment où les kangana yo, tout le monde à chaque fois, vous allez tout le temps. Et ça l'a vraiment bien. Ça l'a bien ma case. Donc moi déjà une affection dans ma case. Mais oui, grande sœur on habite l'école solo, il me trouve à faire académique nangai, ou à ce qui parle nangai. Oui. Grande sœur on a outé Kubal. Ah bon? Oui. Mais chérie, grande sœur on a outé au bal, mais yo informant à ti. Là tu commences à me cacher des choses. Bébé, n'est pas informé hein? Nga pe netikele ko yeba programme na bango te. Nga azaki na homme grande sœur abengaka ke yaka lobby ba osala dot na ngai. Nous mena kila kimba moko na kina kuti basali ka dot, basali pe na mariage civil et celui qui a lancé le mot religieux te. OK, c'est bon. Maintenant explique. On est pressé bala moi siné. On moni aika tiki biloko libala, ba kina commune et puis ba bi religieux botala moi après. Là je te comprends. Alors explique-moi ba regret aux anango, c'est par rapport à quoi? Et bien, je regrette que les grandes sœurs à Bali Bongo. Et bien, je suis oui, je sais. Et bien, le quoi comme de l'anda qu'on a le bal, on n'a jamais continuer à faire un homme. Donc, il faut que nous fassions un escamot dans l'anda qu'on a le bal. On a comme on va et on est souci parce que nous avons comme dirigé par monde. Nous allons contrôler par grande sœur et nous permettre de soutenir moi, nous auparavant. C'est bon chérie, je te comprends. Je sais très bien que non. Non, que nous ne pas grande sœur aux en sous autres. Ce n'est pas un problème. Et c'est là que bébé sa mère na ote to banda okutana na yo chaque jour na université. Est-ce que comment mamoloba? Na université nga na cours, bébé heure to bima 16h. Ali na 16h to vandi ka 16h ti 17h na zone nda. Non. Oh, il y a une grande logique et belle. Oh, tu pas là, 18h, 19h, c'est bon, c'est bon. Tu vas planifier et puis tu vas faire le programme. On va voir qu'est-ce que tu peux faire. Oh, c'est bien, comme pas grande sœur, pour nous contrôler, on va attendre coup dans la sous-nayoté. Pour ça, bêtise, nous, au salon à l'université. Ah oui? Même pas chérie, tu sais que je t'aime. Est-ce que tu sais? L'homme ne regarde sur la parfum, oh, il y a un cacao dans l'autre. Ah, oui. La salle est où? C'est bien dans l'autre. Comment on sale la parfum, mon angaï? Mais du coup, on a sur la parfum, mon souci. Non, en fait, si. C'est juste comme tout le monde, on a sur la parfum. Ah, vous avez le singaï. Il y a changé le comme le d'accord. Au lieu de cacher, après, on a le cacher le macam. Mon fils Esther. Papa. Mon kiriyo yo monaka mon fils. Izana makambo ebele. Vraiment? Si je dis tout ça, ce n'est pas pour rien. Écoutez. Dans la vie, mon fils, esengeli na yo ozalaka na discrétion. Moi, ton père, Ogi, vie na ngai mobimba, ndenge na botama, ndenge na koli. Eloko oyo ngai na simba epai ya tata na ngai, pauvre père na ngai, il me disait toujours que mon fils Ogi, esengeli na yo ozalaka na discrétion. Et voilà, le résultat aujourd'hui, na komiti na mburo na komi na ango, c'est parce que nazalaki na discrétion. J'aime pas que ça la makambo na ngai bato nyonso bayeba makambo ngai naza kosala. Je sais que okozala étonné na makambo naza koyebisa osika. Po na ngai nalingaki ezala surprise pour toi mon fils. Surprise? Mais quelle surprise, papa? Mon fils Esther, moi ton père Ogi, ce qui n'a pas koloba na yo likambo surprise, c'est parce que nakendaki kobala. Quoi? Papa, okende kobala?
sans m'informer. Si j'avais fait ça, ce n'est pas pour rien. Regardez. Nalobaki na yo ke naza na posa ya kosala yo surprise. Voilà. C'est une surprise pour toi. Makambo nalobi na yo ke moi ton père nakendaki kobala. Le pourquoi nakendaki kobala, c'est parce que nakachanda yo, moi je ne peux jamais continuer à manger biloko oyo mwana mosala za kolambela nkai tango mosusu komona mungwe koki te tango mosusu komona sauce mamo te. Non. Et je me suis fait décider que esenge na ngai kobala. Mais ne t'en fais pas. Parce que nasalaki ba manifestation ya minene te. Je me suis fait limiter na mariage civil. J'ai fait juste dot, na pesimbongo dot, na sali civil, et puis na s'arrêté wana. Tu connais moi ton père, j'ai de l'argent, mais le coup là na la discrétion, j'avais pas voulu faire un mariage religieux, batobaye encore une fois papa ogi abali, non, j'avais pas voulu. Ok papa, c'est bon, je te comprends. Maintenant, c'est pour quand? Oh, maman, oui, ah, on a 400 mon fils, ne t'en fais pas. Tout c'est déjà programmé. Et je crois bien que elle peut être ici demain déjà. Comment? Toi, demain, tu ne sors pas, hein? Non, papa. Demain, je ne sors pas parce que toi, on a courté. Ah, ça tombe bien. Vraiment, ça tombe bien. Alors, restez ici à la maison. Au mon maman, au mon amoisi, yankai tata. Ne t'en fais pas, mon fils. Na sali choix moko ya malamu. Moi, je nakamati. Asa mo bangelo kwa ngai te. Nakamati penje lenke. Tali moisi, mon fils. Oh, tu glorifies le Seigneur. Ah, papa. Mais je te dis, mon fils. C'est bon, ça tout le monde est dans mon lobby. Eh, comment là, hier? C'est bon, c'est bon. Matabis. Non, Dexter, tu peux flatter ngai, tika ngai. Matabis. Non, c'est bon. C'est bon, yakana. Je vais passer par ici. Ok. Bon. Na fans. On va comprendre le sous. Et communication na bengo na téléphone, na zana université, toza na blocus et toza na examen boy finalement. Ngana to bando za la ka boy. Chérie nanga tante, calme-toi. C'est que je t'aime beaucoup. Nakoki jamais kozala musika na yo à l'occasion de rien. Je ne saurais pas. So monique non, mikolo moi distance. To okutana te, tu sais très bien qu'il naza étudiant. Na yebi tester, mais il faut penser en répétant. T'as net siko, non voyager. Quoi? Mais oui, tester. Yango mona benga toi. Non, écoute. Kara siko yeka boye, au briskenga. Ok, bébé, c'est normal et puis ma brisque pas na yo. Pour à chaque fois on benga yo, aux en attente, yango mona ngona brisque yo. Mon amour, tozala ki na blocus. Alors tozo ki nazo ki ta ya kotanga pour que nazo préparer kala tete au banda ba session. Ok, c'est bon, c'est bon. Na bando. C'est bon chérie, c'est bon. Et là on a bengi wa wapo, to bima kuna banda na mutu kana za $500 na tikela yo et ko permettre yo na ba besoin na yo na moment nga na oza na voyage. L'argent c'est bon, mais ce qui est très important c'est ta présence. Au coup qu'on reporter voyage nous pour la semaine prochaine. Malheureusement, dans la tombe billet donc c'est ça les matés. Faut kana kini. Faut na kini pour na mambosa la pour na vraiment ma casse. Je vais te manquer chérie. Ah, c'est normal, ton gars qui n'a pas ça, non. Toi, tu m'avais laissé. Non, n'a où tu peux expliquer. Oui, lukwako mwana inini mwana yitombanga Biblia oyo bakomi yango ndenge nini? Mwalimu Musantu, Saint-Esprit.
kamba ngai. Kamba ngai pona makasi na ngai moko na kokoka te. Ha Jésus. Ah, kiting. Simba koto ishoke mbesi. Ujaja. Koru. Pesa nga makasi. Chakutanga Biblia yoyo. Pona poko na te ya bana ni yo. Wani nani poko zubrata porti boy? Eh? Oh, madame Misiraje. Oh. Vous avez de porte boy pour maman station Pamba. Venez. Entrez, bébé. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour papa. Dis, kenda na voiture. Loba na chauffeur. Afongola coffre. Kamata ba valise wana. Yaka na bona ka. Na yana ngo. Okinete. Fais vite. Vas-y. J'ai oublié. La bosse ali kembala la bina liboso. Soyez les bienvenus. Merci. Voilà chez moi. Pas dans yango. Non, mon son est yango. Venez maman. Venez. Venez. Ce mec content. Voilà la maison. C'est pas la gaille encore. C'est vraiment joli, hein. J'aime faire. Félicitations. Merci. Mettez-vous. Merci. Oui, mon fils. Testeur. Là, j'appelle mon fils, hein. Moi, Nanga ya mobali. On a bêté la cause sur Ah bon, chérie? Papa, c'est. Oui, papa. Marembe. Marembe, ouais. Doucement. Doucement, je dis bien. Yango wa doucement. Yo la moi comme il collègue, mais ma casse c'est soudain. Te baba. Na zali makasi. Valise pas besoin pour me matin. Te na meme yango déjà papa ngai. C'est mec. Nga na ibe ki papa nga ko ma valise na te parce que ça vraiment kilo. Te na meme déjà ri bosu. Mi bale pena ko mema yango. Papa 7. Baba. Où est mon fils? Hein? Naza kotuna yo wapi mwana ngai testeur. Ah, testeur papa. Na moi ko ya testeur là. Pour banda tongo na banda na ngoni yete. Vas-y. Merci papa. Bête dans la chambre. C'est bon? Ah, papa yo. C'est mec. Papa on se moi na colle vraiment hein. Pour ni tout ce qui repos quand ta domestique nous sous. Wana. So comme meke ko bala ye, obomi ye. Ni mon ami Yongolat. Où est mon fils? Acha uya papa. Quand tu as valise mon sous petit calwa. Merci. OK. Vite. Voilà ben on est au benda, ils ont pas piné nango. Voilà mon fils. Venez. Passez comme ça. Vous allez voir. Mais tu traînes pourquoi? Hein? Excuse-moi, papa. Bonjour. Bonjour. Chérie, c'est mon fils. Je crois que n'explique que yo nyonso. Hein? Chérie. Pour naïe, yebi masolo nyonso. Tu connais, non? Ok. Voilà. Ce mec qui couvre ce mec qui est ngai. Wanoza komona mwana ngai. Mwana ngai ya mobali. Moko kako na zakana ye. Voilà, il est là. Testeur, mon fils, je crois que je t'avais parlé. Dans son lagina, pina lobakina, makambo nyonso. Et voilà. Moni maman. Maman. Maman yeyo. Oh, ya za pembeni na. Leki ya maman. Je te dis, c'est mec qui n'engagne. Donc,
Leki ya maman, donc yo, okobenga ye, maman. Maman Leki, c'est comme on dit. Respect! Toko tana qui sa yo, chambre na biso, et puis, c'est mec qui couverture, na la kisana yo, chambre na yo. C'est bon? Moi, mon sang, voilà, j'ai maman wana yete. Non, le là. Ah, d'accord. Miracle, père mon maître. Je sais très bien que vous avez la seule amie on a kabolala nous en plus tu as nos pays les lotés. Tu as une école primaire, humanité, là maintenant tu es à l'université na bino. Sauf que quand on a quitté nous là on a comme voir la grande scène parce qu'il y a autant que bal. Le problème c'est que mon bal lui a bali grande sœur na ngai. Aza papa, il y a testeur. Eh, il y a solo un couverture. Il y a solo miracle. Nous avons comme une équation ma casse. On va faire ça la nuit. Et moi on a si bien les comme na pour que bino ne besoin meilleur ami nanga et puis tu me suis pas na bino na trouver ta solution ya bien pour la minute on va na ngai non il bâti non on dirait film mais ça réalité. Puis tu prendre les sika moko na tester ndako moko. Donc papa a testé na obenge semeki yaya na ngai propre tester obenge maman. Imaginez. Non comprendre OK? Zana kimia. Pelo motinga monia grave zana oyo ulgo ombriye mutuna. Tester ndazabino obandene kala mbana tongo biso tout ebi. Donc grande sœur na yo tu ba balana pour tester prom note et musu bon pe balana ni sima, balinga ni sima. Père mon maître. Conseil ni wa no pe kamuna. Yaya. Tous ça non bat, tous ça ba réaliste. Et le koyo lingolo ba na ezala te, etikalo sala matin. Donc couverture yé moko. A lobi ke grande sœur na yé a bali papa ba tester. Directement tester Robin et maman Lek. Aza maman Lek tester. Maman qui est azala te couverture. Neti nga miracle conseil non pesa yo. Il faut beaucoup kabwana tester. Ndeni wa miracle. Oh makamyo loba. Couverture tester ba kabwana te. Eta ki nga na zana ba kabwana te. Oh. Oui mambo loba couverture ça mtema ino makazi. Ba te belo couverture ça na tester. Yo mo kabwana nga kalipa na nguba. Omoni so za pour sauver nanda libala ko. Il faut kabwana tester. C'est bon. Pour ça, il faut que idée ni pour la salle. Mais la Monique, idée n'a pas hier bon kabwana parce que le loso libala hier. Non, il y a jamais bon bana na tester. On va pas permettre. C'est bon. Babeng baba parents moi c'est pas télé ma ba parents na ya na ba. Allez babeng eh bon beso no bo manga tonde. Na bien dit la zanga ite na zo maman la nuit c'est bon la nuit porte conseil na yo ki obno moye bisinga. Mais longa mo no peta on la na raisonner na bani no pour la salle parce que testeur inde ka tamo cho aza mobile na ya lelo ya kala. Papa 7. Papa? C'est que je ne comprends pas et pas na les animaux makambo au salaka. Ngai? Na sali nini papa? Mais pourquoi partout? Et si quand nyonso yo kotambola kaka na Bible na maboko ce qui pèse à la Bible, ce qui peut beaucoup nini, je ne sais pas. Et si quand nyonso okovanda kuna na porte et si quand ya mosala kaka na buko wana. Na kobenga oye si kana bengi yo kaka na buko wana. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et le quoi ezaka nini? Pour la Bible yoyo, en tout cas papa ya libosu dimbisanga nani. Oyo uza kumona Bible oyo. Izali munduki munene. Pour la biso ba Kristo, ba yebse biso partout tukuzala. Il faut tout ça na arme na biso. Yango wana mona ka eri nyosu na zalaka na Bible na maboko. Bible uza kumona oyo. Il qui va même na munduki oyo babenga ka mitrailleur. Ata ubi, il est bien. Il est qui même munduki oyo babenga ka chef de combat. Bible uza kumona oyo. Yango soki kaka na lobina ndoki, unodi jeje. Ali wana ndoki mbako so kupata na wana mbako so kukima so kupasa. Marembe. Yo batuna kori kamote. Na expliquer kaka. L'explication toujours une brutalité. Tailanga papoyo. Chérie, Bébé, abîme bien. passe par ici. Vous bimez bien. Maman, bois comme bien. Papa c'est bello.
Mama. ebandi mokoni Ibandi lelo. Mama, pour la TikTok, hein. Jeti. Libro, c'est ça va tout moi. Papa. Dehors. Yo mokolo mosusu wakosala nga mwasi mabe yango na mbula na yoza kolula pima na kosope yo mai na mwasi na ngana ingaka te yo kebala yo sote doucement chérie doucement nalinga ogangaganga te elike papa c'est bien intéressant bien habillé merci bébé ngai alingaka ngai moko nalulaka ok c'est bon chérie nauti ozwa appel babengaki conteneur nange ekomi déjà. Ah bon? Il faut nakende récupérer yango. Oui bébé, mais ti siko chauffeur na akomi te. Chauffeur? Oui bébé. Na akomi te? Na akomi te chérie. Moi mobali wazaka ndenge nini? Mais comment expliquer Tina Mbongo yo na obengi ete na téléphone? Ah bébé, na bengi na téléphone les a fermé. Numéro n'est pas pour les capteurs. Et les capteurs? Je ne sais pas quoi faire. Mais comment expliquer ça? Hein? Mon amour. Oui bébé. Je voulais juste na sengayo ce qui m'a causé là, moi on a biso testeur. Ah mais manga pour accompagner na ba course dans salle. Tester? Oui bébé. Ah, c'est une très bonne idée. Tester là, à pousser à camarade. C'est vrai ça. Mais oui, c'est un bon chauffeur. Wow, chérie. Ce qui compte na kamata chauffeur pour me makangai, c'est parce que moi nanda aza kotanga classe, yango mona na kamata chauffeur. Sinon, mon fils bon chauffeur. Azali wapi? Testeur! Testeur! Papa, mon fils viens. Yaka moi la gagne. Maintenant, vous avez oublié ma pour que ça va coucher. Attention. Papa, je suis là. Mon fils, bien habillé. Merci, papa. Mais vous avez kokenda wapi? Moi, je suis ma casse. Non, en fait, papa, nazo kende anniversaire à collègue nangai, rythme boîte. Ah bon? Oui. Mais anniversaire na yango, ngala yebi ba fête bandaka ero te. Fête c'est à 18h, mais ngala lingaki na le canal place moko boye après na rekoma na fête anniversaire wana à partir de 18h. OK, ça tombe bien. On est encore 15h. Alors Sungangai, ça est un sacrifice, je suis ton père. Je ne sais que ce n'est pas ton travail, mais tu as une urgence moi quoi. Chauffeur, moi mon balo a poussé à maman. Les lois y étaient, maman ça benga le téléphone a été fermé. Tandis que maman il fallait qu'elle soit là course quoi qu'elle n'a pas retiré ba marchandise na y a qui conteneur et comme il est là. On dit qu'on benga le téléphone et elle est obligée ya ko kenda ko retirer conteneur biloko yo conteneur yenako. Alors accompagner d'abord maman. On accompagner maman bokomi et maman retiré biloko yo il faut jouer dans conteneur ou yé ou tiki après na 18h OK il fait c'est bon. Ah papa. Ah papa comment? Chérie, na moi le quoi tester ça pour ça quoi accompagner ngati. Si c'est comme ça là c'est de prier na joie express et tikangai et non chérie. Non. Moi si ya ugimi tukembele na kata lopango lokola chauffeur ya yetu que na kokamata express à quoi accompagner yo. Dis ça ma kamonga na zakoloba. Vous avez un bon chauffeur. Alors mais maman la kisa maman que vous avez un bon chauffeur. Na yebi yo moi na ngama kamutu kamalam. Sunga biso. Sunga papa c'est bon? Mais maman chérie. Okay, c'est bon bébé. Allez. Accompagnez maman. Chérie, je t'aime. Bébé. Yaya, on part comme mon fils. Je suis en retard, on part. Bébé, à tout à l'heure. D'accord, que l'autre chica maman. On dirait que beaucoup de maman. Voilà. Madame, oyebisaki papa na ngai ke non, na accompagner yo, si place ba conteneur na yo ezali pour que on retire biloko na yo.
Alors, en 3 oyo meminga yo. Ils a place ba conteneur nous ça. Tester. Non, ne me touche pas. S'il te plaît. Alors, yebsanga. C'est quoi? To kende place yango o yebse papa na ngai soit disant to retirer ba biloko na yo. To kende, bet to kende tout. Tester. Tout ça n'est qu'à mon côté to kende. Nazo ko interdire yo, je te dis ne me touche pas. S'il te plaît. Mais parle, mais ne me touche pas. Les gens ont touché au thé, c'est ça? Oui. Oh, c'est bon. Tester. Au moins, ce qui ngai na benga kyo, oyo tika ngai, pour récupérer ba colis. Vous avez colis ya. C'était juste un ami mayo na endroit oyo, on a faire comprendre yo. Nga na tika la jamais ko yeba ke papa o gaza papa na yo. Et moi yo yebi histoire na ngai. Hein? Nga na za femme d'affaires. Papa Ogi aza papa oyo na betila ko lisolo ke naza na mutu moko abanda ko sunga ngai. Papa o na betila ko lisolo eza papa na o papa Ogi. Tu le savais très bien. Depuis na ye na ndako na bino ozo sabotenga. Tester oyebi bien. Kengade na bande ko pesa ba mbongo naza femme d'affaires, je fais mes histoires donc naza makambo na sala pona sunga yo. Ezaika ba mbongo bande ko uta na ba faire na ngate. Ezaika ko uta pe papa Ogi. Hein? Yem ta bande ko sunga ngando mone ke na ndo pesa ba mbongo. Tu es comme na niveau on a point to komi ke papa Ogi aye pa na biso a balinga ameninga na katanda. Yebango bien ngano to kabwana te. Pour ngano to bando vivre liboso avant na linga papa Ogi. Pas en plus papa Ogi aza mokolo. Nebi ke un jour no luka divorce. Pour ngala papa Ogi to kabwana. Ba bien na ye eza ba bien nanga et ko permettre ngana yo to kendo vivre ailleurs. Yo za kata ba penser nanga te. Arrête tendre. Papa nani wana ozolo ba ki o se préparer pour créer divorce. Papa oyanga na koki jamais ko accepter yango. Lokola yo do komi mwasi ya papa na ngai. Ngai na yo esili. C'est fini. Na koki jamais ko partager moi si mort na papa nanga. Tu comprends? Papa. Papa wapi? Si papa ozo beti la tolo. Aïb sanga ki adopta yo. Quoi? Okamwe hein? Okamwe. Eleke lion dima kité. Mobile nanga yebisanga ti. Papa na yo azaki camarade na ye. Lokwa bazaki na bolingwe belé. Tango akufi. Mobile nanga lokwa atikala ko bota te. Nda adopta ki yo komo vana ndako na ye. Tester, yeba ke ba bien mobile nanga. Eza yo te. Tester yo fo sepe la kutu ngai. Soit disant papa na oto lingani. Pour on profiter kana ba bien nga na ozepa na ye. Mais on salila nga ba fier ezanga tina. Ou tu te trompes? Eh Tester. Maintenant le banou. Tester. Si vous autres tiennent, vous autres si kangawa. On a dans la moyenne de transport. Tester. Monsieur Goliath ainsi que Monsieur Yamukolo. Sokingai, moi, patron na bino Ogi, na invité bino à Wananda Kwepa Nangai, ce n'est pas pour rien. Na zui ba rapport na bino mi balé. Ya makambo et salamaki ya makambo et salamaki, je ne sais pas si c'était hier. Esaïe Lobi Mukonzi. D'accord. Alors, je vais savoir bino mi balé. Bon mekana nous kota isalangai, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Ok, merci boss. Vraiment, c'est ce que nous faisons biso nande ko ngai ya mukolo. Na comprendre te, ngari biki na musala na biso hiérarchie zali. Après boss le secrétaire, après boss balani. Brusquement na monde ko ngai na demande mo boye na moni ni signature ya boss ni autorisation ya boss. Et à la poste ya mbongo. Kaza ba problème ya matanga so dipena na kufi, to bi pe rapport matanga ya yete. Il y a beaucoup de signature pour Azambongo. Aussi longtemps que la monnaie signature est bossée. De c'est ça, il y a eu problème à Ngaïnaï.
Donc en réalité, on a un problème. Oza problème na ngai. Oza problème na ngai tendeni. Osotaki ngai na bisambo na zala matanga mama na nganda kufaki na mboka. Na bisambo yo zaki na compagnie hotel. Yo zena ba boss oli misanga nano. Sino matabo parce que asaba ndi bisanga kanda bandakala. Asai na compagnie hotel. Tango ayebi so to voter pas contre la compagnie. Ngala ba kazala parce que azaki maere plus o alongwa kana. Mais akomo kontenga oza bitumbo contre la compagnie boss. Ya mon colo. Je crois que olingaka kosala kombo na hotel. Entreprise oyo ya ngai yoki. Nasala yo. Dis-moi. T'es patron. T'es patron. Dis-moi ça, passe. T'es patron. Dis. Regarde-moi ça. Monsieur. Donc. Première fois que tu étais là. Monsieur Goliath, et ce que l'équipe binomi balé a compris que a tes signature, bazui mbongo ba pesi yo. Oh non, maman Koufi. Ba tes signature ba pesi yo mbongo, ngana kamati rapport. Et tango ba expliquer que j'avais compris. Deuxième fois. N'habitez ce qu'on pose ça là, ou bien me la kabilo kwa bakasi. Il fallait quand même venir pour le matin que t'attendais qui mouta Koufi. Hein? Yo, au côté moi la ba maman Tony. Bon, maman elle bosse à Koufi. Eza maman leki, ya maman ya foi bossa ki maman. Comme ça na façon je la mo fana me meka. Oh ya les bosso za ki maman a botana. Maman a botana. Siro ya mi bare. Eza maman leki. Wana siko ya botana. Leki ya maman. Leki ya maman. Leki ya maman pas. Siko yo soki ya maman isu sa Koufi. Yo soki ya maman Koufi. Pato eza mbongo na soki koko na bino Koufi yo lisusu koko a Koufi. Eza mbongo na patron na koko. Soki maman kuluto a Koufi yo lisusu maman kuluto a Koufi. Je vais te gifler toi. Bien joué. Goliath, je te félicite pour ça. Koko na kacha ba bêtise oyo ya mokolo aza ko sala terre. Parce que si on continue la bêtise je vais regretter. Salaire ya moto mobimba na fin du mois abimaka toujours na elo côté. Décision na ngai na kamati yango. Mbongo yoyo za nango posa bakopesa yango te. Kaka ndenge monsieur Goliath alobaki. Okozwa yango te. Yambalo salaire na yo okokamata yango ti na fin du mois. Oh, Zambe na ngai. Yango endroit o lelo malili bwendeni. Yango di jango ti sikono ayeka te. Oh là. Nouvelle. Camarade na ngai. A tout le monde tombe là. To seka comme d'habitude to mesa na ambiance na biso. Mais je te dis nouvelle na problème sérieux. Problème ni na mososo. On a pas problème donc on a chaque fois ça la rame tout passe. Problème ngoni ni mama obenginga chaud camarade nanga yaka problème. Problème ni ma copine ya munene kweli ngai. Oui, garçon auto vivra na et testeur. Oui. Yaya à ma grande surprise mobali na ngai papa ogi oyebi wana papa wa mkolo wana. Oui, bité tout ça les mambo nyonso ayaki na ndako adotaki nga mariage tout ndelekaki. Kokoma na ndako na ye nzoka garçon auto vivra na ye. Ma copine Zelana. Garçon auto vivra na ye na papa ogi au juste asali nini? What is going wrong? Papa ogi abomi était. Et alors garçon à question aza moi na papa ogi. My goodness. Goodness. Tell me, yebsanga ma copine tendre. Jour ango, ton a commis na ndako kwa papa ogi. Abengi mwana ye. Ko bima ya garçon à question. Donc tester ko. Oh, totala ni kangana ye. Nouvelle. Donc na zangine loko loba. Oyo kaka be expression. Tendre. Are you playing with the fire? Vraiment. You kona ben. Ko sakana na moto te ma chérie. What is this? What is that nonsense? Nebi keza a sens te. Mais oyebi bien que ngai na testeur to lingana avant. Suko yo bolingo no eza testeur. Makansi no eza nini? Obo malibala na papa ogi. Nouvelle. Makansi nanga
eza ke nando vivre kaka na tester na ndako ya papa na ye bakokotika ye te. Je te dis vrai tendre eloko ozosala wana ezalaka te papa oki soko yo ozoloba naa na bolingo ya papa oki te naa na bolingo ata yo sikoyo papa na mwana okosangisa bango ndenge nini na kati ya ndako ya bato obanda kosala biloko wana na kati ya ndako ya bato obanda kosala banonsens ozoloba yo nazangi ndoki te yana some doesn't make sense. Why are you doing like that? Don't you know that is a father but a child? Don't you know comment? Je vais le faire. Papa na moi. Et pourtant, Tester, c'est mon amour. C'est mon amour. C'est quoi ça? Oh non, arrête. Non, non, oh, ça les a ma bé. Tu n'as pas encouragé au thème. Ah bon? N'a jamais. Non, non, tu me comprends pas. Osons comprendre. Non, je suis désolé. Sorry. Sorry. Non, 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 non. Tendre, calme. Pourquoi vous comprenez ngaïté? Hein? Oui, bien qu'il n'ait pas casse, n'a pas tellement. Mais n'a pas su que ça l'a ôté. Nous devons le roi de Bandeko. Donc on se vivre ici comme on peut dans la boulot, on a vu surtout ça là et si batté. Hein? Grande sœur n'a attendre. Abalana papa na yoki. N'est grande sœur n'a comme maman pas na yo. D'office n'a pas comme maman pas na yo. Parce que grande sœur on se bien maman, on a grande sœur n'a. On se bien maman et pas n'a on bien yaya. Donc ndenga za bongo aza mama pa na ngala kompe mama na yo na za mama leki na yo grande sœur nga comprendre ki ngala bima na yo pona suka wapi to be tid na ngai eketa na nzela hein testeur tala testeur so on peut tout comprendre normalement ba que ça logique comprendre que na comme demi mère na yo en plus to ba no esika moko na ndaku moko. Arrête couverture. J'ai vite compris que bande ko tromper ngai. Testeur moi t'es trompé. Mais oui. T'es sur un grand, hein? Ngana un grand? Oui. Muto vraiment zaki na bolingo ya mutu makasi. Akoki ko se décider directement ayebisa mutu wana ke non na lingio susté. Pour quelle cause? Autour pour quelle cause? Yo yebite cause likambo. Hein? Cause c'est que grande sœur na propre. Abalani na papa na yo. O abota yo. Donc ngano ko tsiko simate. Non te na ke non na nzela na yo. Ke ngano to continuer bolingo. Poto suka na ngwa. Tes personnes au Sakanangaï. Parce que les balles en a famille n'a pas permettre en côté. Tester. Mon désir n'a pas en que sa grande sœur n'a qui n'a testé aux amours na mobile. Ton ligne peut au balana. N'a été se permettre. Il faut courage si papa binoké papa n'a la couverture aux amours na mobile et puis tout ça pour au balana. Couverture. Ma camba tout ça on est aussi côté. Ah bon. Vraiment tout ça aussi côté. On a compris qu'on vit vraiment en cachette. Tu te trompes mon frère. Il pas mon appui. Quand on a le non, et tu as dit non, on vivre dans les sous-té. Mais au contraire, on va pour rien parce que on parle en gaïté. Na voilà na zelaka yo. Tu te trompes. Mais OK, tu me laisses. Couverture. Ndenga na zabwe mama, mambo minene kweli ngai. Likamune yango. Mama, makambo wa minene esina jiraka ngonga moko. Mais na yebisaki yango pe camarade na nga nouvelle. To beba na kina makasi. Mais naza na posa na yebisa ope oyeba soki okoyebisa ngai na sala nini na makambo ngo mama. Likambo nini yango mwana ngai tanda? Mama, omoni papa ogi. Na jeune garçon on a vivra na Tester. Mama, bakutani. Mwana na ye. Ah? Mama. Ah, tika boyeko. Jour toyaki, papa ogi a bien présenté biso mwana ye. Abengi Tester. Tendre tika nanu yoti zela na mzela zela. Yoti busolola kana papogi. Ti okenda kana kata ndaku no tika komona mwana wana te. Mama no nakenda na ndaku na ye. Ah omoni buzoba. Na ndaku na ye na koma te. To banda okuta na kana papogi na ba flat bisika moya bien loko aza mutu munene. Jour na koma ki na ndaku na ye mama. Ezaka jour libale salemaki otokenda ki pona kinova na ndaku na nga. Kokoma to komi de papa ogi a présenté biso nga na couverture mwana na ye. Tango tandra zo yebisa nga makambo wana. Mama, mai na makila esili na nzoto. Et puis pire ya buzoba oyo foolish oyo alinga sala ezanini. Azala na papa ogi, azala pe na Tester. Bango mibala kumbela bango mibale. Can you imagine mama how stupid she is this woman mama? Nouvelle, zala na ba réserve. Na zaka leki na yo te na mama kileke sa te. Non, olobaki na yoka kiyo, na yokanga.
na kaleki noti na camarade no tango oloba il faut yebake non non lobela camarade nanga oko bando gangi nanga ba voile côté en plus na baby mama ambwani talo déjà na bimi au foot elanga ko tikete na bimi déjà nga moko nouvelle maman oyebele ka mususu ava ugange il faut tala nani uke ozongisi mamitali nani bandanga na yeba yo na mwana ngati butambola ata mukolo moko te to ye appareil le lulo bagi mobari abengi ngai uyebi tendre itwalo azana ngonga mama ni nazalaka no siko yo kokota ibelisa yo lo bagi na mafuta na mutoki bimiyo ngamo kokuti bimite ebongo yo kubima pona nini na mono za jano uza mutema mabe ulingo kata chance na ye tika ye moko ayebi na kutambusa bango ngamoko mama ne pe nazali akuboya mwana te akuboya tata te bango nyonso tokokenda bango nzela moko yebisa ngai akuboya nani tester ye ndenge eza na kota ye tina makila tina mutema izala lali asutuki mama na loti tester koto soki totari place oyo biso tolalila na topemila eza papogi mbongo nde eza wana akuboya nani na pesa oye uza na posa tika moko po yozwa keba attention keba ya solo ana penza mama ongana lobi nga mtu na bimisa na libumu nanga soko moni mwa ete makambo ya zo sala zo simba te munde na katikati ukabonu kei